Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà mbote lisusu na bandeko nyonso oyo bamesani na ba oyo bazwi libaku ya koyamba biso na bandako na ngonga oyo ndenge tomesana kosolola ya solo émission na biso nde tolobaka émission oyo eza émission bato mayele me tozwaki monikolo ebele tosalaki émission te na wana na sengi bolimbisi na sengi bolimbisi po ezali mwa temps oyo topesa bino bapromese ya basujet oyo tolingaki tolobela na émission na biso to na lisolo na biso me esalemaki te na yango tosengi bolimbisi moke lelo tokosolola mpona coutume na biso nde toprometaki bino culture na coutume yango tokotourne wana tomeka kosolola mais na kati ya lisolo te ekoempêche biso te koglise quelque baquestion oyo bopozaki tosolola yango na papa na yango na kosenga na cameraman na biso ameka kofungola bongo na keto ya mbili ya biso papa Wasambula nake kopesa ye mbote papa Wasambula mbote papa Wasambula mikolo ebele ndenge kepesamelaki lokola lelo tata bato mitolenda suivi biso tozala lisusu ensemble liboso ya bandeko antuka napesi eka matondi antuka topesi ye matondi papa so nazoloba chaque fois epa bato nzambe mpungutulendo donc ti lelo bato bazomesana te bato bazomona yango ndire bakisi mais nzambe mpungutulendo ezaka nzambe na nguya nyonso no nalingana nzambe ya nguya nyonso na français le père tout voilà topesi ye matondo ndenge permettre tosala émission oyo tosolola encore une fois de plus na papa bandeko bazolanda biso soki okoki kopesa bango nano bambote mpo esali vraiment mwa mikolo ebele bayamba nano bambote na bango avant tokota na vif ya lisolo na biso en tout cas matondo mingi papa j'espère que napesi mbote epa batata na ngai nyonso mpe bamama na ngai nyonso bana kongo mpe afrika oyo balandaka biso mokolo na mokolo mpe bazali komikinisa na ndenge mikolo oyo baza komona biso lisusu te pe mbote mingi na bana na ngai nyonso ya molimo kati na lisanga bolingo ekitolika basolwa en tout cas lelo lisusu tosongi na nzela mikolo oyo mo mitakatano moko ya moke mike kaka ezalaki ya grave mpenza te mais ntango epesameli biso esengelaki tosala samedi mais mwa nini moko esalamaki ekobisamaki te nde lelo toye mais tokozonga na rythme na biso ya kala chaque samedi ndenge ezalaka solo mbote mpe lisusu na bandeko nyonso oyo bokozwa biso mbala liboso oyo boyebi biso nanu te kasi eloko na koyebisa bino ntango bolandi balobi na lopoto mpe piese qu'on attend dire donc oyo oyoki bazali koloba landelango malamu po yeba ezali solo to solo te mpe soki ezalaki solo te litomba nini tovanda boye ngai tata mokolo boye naya na makambo ya bozobo ezangaka ntina mpo nazwa ngambo epai na nzambo akela likolo na se litomba nango kozala nini ngai tata Wasambulwa nazali mokambi ya lingomba oyo tobengi kitwa likia basolwa Tanzami Puntulendo, Moufoulous et Kimbanga. Et nous avons assemblée des élus du Père Tout-Puissant par notre sauveur Kimbanga. Na lingala lisanga ya baponami yanzami Puntulendo nanzela mobilisi na biso Kimbanga. Et topesa lisusu komo mususu pona tozwa mikanda na facilité ya kofunga lingomba na mboka bapaya. Nde kuna tocha lisanga bolingo. Pesima siège ezali na kati ya France.
oyo eza kosangisa mpe bandeko nyonso baza na États-Unis, Canada, Belgique, Angleterre, Suisse, Angleterre, par-ci et par-là, Hollande, Hollande, oui, Suède, donc bandeko baza presque belé. En tout cas, matondo mingi pe ba oyo bakolinga kolanda biso pe na nzela mateya soko koti na YouTube obeti www non wana lina kene na site so okoti na YouTube obeti kaka lisanga ya bolingo mateya oyo eza émission eza na ba questions et réponses. Alors les appels na ba découverte action de découvrir ce qui était caché ou aussi inconnu. Mais mateya soki bolingo kolanda mateya okoti na YouTube obeti lisanga bolingo mateya. Bon, tozana mateya ba 30 minutes, 25 minutes parce que mateya on appelle ça kana lisanga ya France. Bande ko soki bazui ba enregistrer ba koti ya mpe na YouTube pona bande ko nyonso balanda biso. Wana ekosala pe malamu mingi. En tout cas matondo mingi na nzambe yangu ya nyonso ndenga pesi biso suma koki to solana tata minga pona ko pesa bino sango oyo kuliko sunda biso bana Kongo pe Afrika to kangolama. Pena simanango papa soki na kobosa na kopuna nga motuna pona za na message oyo ko transmettre na kati ya bana Kongo pe Afrika mobila. À part temo yo sili ko pesa libota mobila. Pena kozonga lisusu pona ko papa émission na biso ezalaka pona bazonga te. Émission na biso ezali pona batamayele. Zo bazana ayoki a vérifier te abandi ko agir mabe. Mais mutamayele avant agir à vérifier d'abord. On se comprend. Donc il y a moins de deux catégories là-bas. Voilà. Bandeko matondo mais elo moko nazo sepela avant tout kotana na sali constant moko ba marche nyoso elo salema na poto bandeko na biso poto na ba komi kozongela makambo ya bokoko mokia moko zongela mwa bokoko na biso mona tunake moto aza na poto mazo défendre culture na biso mazani na poto pona kala ngani na ebelaka bato poto so betu tu masolo ya koko aza na mboka obio likambo ya Kinshasa ndire balobi mapena moi bien tevena. Oui, esengo yango na parce que batamayele bazali zaka ba congolais même ba ivoirien ba camerounais ba congolais de Brazzaville donc to bakaka presque africain noir même baza na États-Unis bazali vraiment lelo yo bafongoli muto ngoni bavanya mondelo baso ko vivre ensemble ba comprendre baza na mayele mais ba misu baza na moi confession on oki bande ko ngai mususu kuna balbi to sali bana bilaka oui to sa bana bilaka Congo Afrique to sali bana bilaka mais oyo amikoti kati na makambo yango nde abengani pena mona bilaka po muso azomi yeba te mais sikoyo eloko naza kokamwa oyo amikoti kati na makambo yango ndengi mona bilaka okokuta ye na babizali moko boye mes experts azana bayamba azana kindumba azana masanga azana ba desordre bitumba mona bilaka za ko na bongo te parce que moni mbuluski kimbango lelo mama muswala ndaki ngali bapesa ki vidéo na kopesa tango walandi ndenge na bande kopesa détail que on est vacciné contre la violence toza bat na bitumba te mama na bala mokati ya zoba alongwa kuna ebo pona il faut papa asambula tinda bat na violence siko tango kaka na ndimi vidéo yemo so asengi bolibisi Voilà. Madondo mais landa na comprendre omoni or que landa na malamu osomona donc il faut pas dire imbécile parle d'abord et passe à suite. Vous comprenez? Mais les sages passent d'abord et parlent ensuite. C'est ça la différence. Il y a ce que tu as distingué, bazoba na batu ya mayele. Voilà. Donc bamisusu les loneti bazongi si Zaïre. Oh Zaïre non. Appellation ya mboka na biso ezali Congo. Congo ewuti wapi? Na bakoko na biso misatu Tsako, Mpanzu na Mama Nzinga. Babotami na mabele o tozobenga actuel Éthiopie no biso. Oui. À cette époque-là, frontière ezalaki te ke oyo Congo o Brazza o Angola te. Ezaka kama mabele bongo. Mais Kachopa nani ko laksa Afrique. Ezaki baptisé Afrique par les blancs pour la prononciation. Vous comprenez? Pour ba Kachopa ba kokite nde ba bengi Afrique. Neti biso to sa boye et continue na biso comme na sa Kachopa.
ezalaka Afrique te. Afrique ezali non baptisé. Ndenge babatiza nini koko tseke na kati ya kimbia nini kuna ya tsango. Koko tseke wana autochtone siko bamindele bazoko procéder ba benki mbatseke etikala. Neti tamu koko tamu otozo benga actuel kitambo. Comme ne tamu mindele ba ko procéder kitambo. Ozo comprendre. Donc ndenge pe mboka na biso continent biso zali kachopa na manki ya kozanga ko prononcer malamu ba pesa nkombo Afrique. Osomo. Donc ezalaki sa frontière biso nyonso liboke moko. Mais territoire nyonso otozo benga RDC, Gaza, Angola ezalaki na babitante. Ezalaka Zamba banyama parce que Afrique bande ko tongama. Oso comprendre. Nde bakoko wana babote pa nini kongola mamangulu balongwe na mabele ya kachopa oyo tozomenga Ethiopie baye na précisément na mabele oyo tobengi territoire lelo Angola. Oso comprendre. Donc tant bakomi na mabele wana nde mwana na bango ya suka mama nzinga abeti maboko abi Kongo Kalunga. Donc ndenga mona ki mabele kitoko abi nzambe azana bongo po Kongo elakisaka nzambe ya bongo nde baminde babengi dieta mu biso na bokoko tokobenga Kongo Kalunga. Donc elakisi nzambe azana bongo nde kombo wana ya Congo etikali. Alors fleuve na biso esike banda tiekenda mai wana ifi appelé bande kobenga ma nzadi. Vous comprenez? Siko il fut baptisé par les Portugais Djekokao Zaïre. Vous comprenez? Et comment Zaïre est outil na Mobutu te? Et outil na Djekokao Portugais. Bah tu veux qu'on a ça Mobutu mutapesa pour moi. Non. Non. Parce que Djekokao baiki na mission na mabele na biso ya Congo ba outil na Kachopa na Éthiopie na 1481 1482 ay ko rejoindre Congo. Wana Angola, Gabon, RDC, Congo Brazzaville. Ezambo kamoko. Vous comprenez? Tant ba komi na mabele wana ayebisi bakoko na biso bakende ko l'accès sika source ezali. Tant ba ki ko l'accès source amoni nde sika wana ko cha croix. Symbole croix yini ta liboso. Catholique na noté. Ache croix wana akomi kombo na ye na date akotaki na kombo ya roi Joao Mukonza Portugal. Vous comprenez? Nda komi. Alors mai na biso ki comme na nzati mais ye pona mabongisi na ndenge nyonso ba makambo nyonso ayeko balo nango Zaïre siko Zaïre wana ezali lokola cible siko soto continent détail nango ezali zone africaine pour les intérêts des républicaines étrangères wana ndezola tsa détail ya Zaïre do tango bande wana biso baola ta ba polo wana bazoe bake eloko baola ta eza pona intérêt ba étranger Zaïre était dans zone africaine pour les intérêts des républicaines étrangères. Au monde, Mobutu, tant où il y a un pouvoir, batu bavandisi l'étranger. Nabakor basinyaki a évité l'intérêt tala autour de Mobutu na tangona presque ba ministre banani ba Rwandais. Vous comprenez? Bamindele bangonde basana baki elongo. Donc ezongi penza ke RDC ezalaki pona bomengo ya babaya. Et kimo lelo mama bazongi kombo ya Zaïre. Vous comprenez? Pe Congo na biso ezalaka ya CT. Tango Congo est comme christianisé, nde batie C. Congo est devenu christianisé. Mais Congo na biso ezalaka ya K. Nde bazongi Congo central. Congo central nde bazongi. Le Congo ne basi Congo ya Zalo. Le Congo Kalunga, nzambe ya bongo. Donc ko benga neti ndenge soto kena bande kona biso l'Équateur. Na mboka oyo ya ba ngombe. Ba benga nzambe a Congo mongali. Vous comprenez? A Congo mongali. Donc nzambe ya bongo. Donc tant que benga Congo nzambe. Donc ce que bolongo li Congo ya Congo, to soko kende na indépendance spirituelle, to soko kende pona kobika bande kona na ba bitoro la Congo ya Congo, to so Zaïre. Donc Zaïre ko zongi sa biso suna se ya makula d'étranger. Donc ton conseiller pour ba polo wana eza na succès, ba polo ya Zaïre wana eza partout ezote kamati na poto ba tubansa ila marche na nini flambeau wana o Mobutu. Oui, pe Kabila père te mutapesa ka Congo ya Congo. Yete mutazomisa Congo. Ya Congo ya boya. Te yete mutapesa Congo ya Congo.
ayaka kokuta mboka na biso mabele kombo nango Congo ndazwi kombo ya kala aye kozongisa tango soki bapansaki yaki régime ya Kabila nde moto ebimaki kombo ya Congo non kombo ya Congo ezali kombo ya kala ye ayaki kozongisa ngo kaka. Mais papa wasambolo tomeka mpe kokota parti wana est-ce que ndenge pays ezalaka ezali na kombo ya Congo belge eye kokoma Zaïre eye kozonga lisusu République démocratique du Congo, est-ce que eza mpe na bapays mosusu na monde eza na baconfusion nde wana? Non, confusion eza kati na biso parce que mboka ezotambola na bamindele na baimpérialiste bango nde baza koimpose bappellation nyonso wana parce que notre pays s'appelait Congo. On se comprend. Alors tant que baye kocha Zaïre kombo oyo Mobutu ayeko mema ye moko komi lokola propriété privée na ye na ndenge asalaki na kombo po tango kokuta nga na komi président ya pays ndenge na koya ko changer komba pays ce qui na changer pays c'est que na komi son propriété privée. Est-ce que ça comprend? Faut que tika kombo neti na France ata Macron yele lo ba changer komba France ba Sarkozy ba yaki ba Jacques Chirac ba leka ba François Mitterrand est-ce que ba changer ba kombo et ça ka kombo ya France Côte d'Ivoire te même Côte d'Ivoire mais awa et République démocratique du Congo ezali eloko oyo discipline babendeli basali pona kokotsa nkati na biso baza na liberté ya kosala nyonso o bango balingi kati na mabele na biso biso toza démocratique te toza République Congo toza démocratique te on se comprend donc nyonso wana kokota kaka pona domination oui bappellation nyonso zoya esa kolakisa ke nzambe nde nazwi mokano na mboka ndeke baoyo bazotambwisa ngo nde bazosala oyo bango balingi na bappellation ya ndenge na ndenge. Voilà, c'est ça. Siko papa wasambula tozongi sikoyo na kati ya lisolo ya lelo po esalaka mwa confusion coutume en soi ezali coutume so balobi lelo coutume na biso ezalaka nini? En tout cas tango nafandaki lingi nakoma na se référé na bapapier kala na comment ngo déjà au moins so moni papier ngo comme déjà flou hein au moins kala kala donc yango na moni tellement que tango pe avancer kimbula pendenge ngeke bebisa mokolo na biso lelo na zuka kana komakana na kuma mekose kaka na détail nango toni koloba ni coutume ezali manière à laquelle la plupart se conforment. Manière à laquelle la plupart se conforment. Donc la plupart depuis kokela maya Congo et bandeli ya muto liboso ko konza la panda na kitelekina na koyepa inaye biso nso toza na lignage. Donc mentalité, conduite, comportement, caractère, agissement. Alors, vieille, ancienne coutume, les coutumes d'un peuple. Na kati na peuple, même na bandeke baza na coutume na bango. Ah bon. Ce qui le roke kuta tabazoli ya musuni, c'est kaza muta bongo ni kama. Na coutume na ya ka bebele na titi. Ce qui bouté kokia ni kolala aliki makala alié ye wana kokoko. Ora coutume ya ta. Coutume ya ta. Soso alié so nke lala alukaka libanga muka muke andeli. Coutume ya soso. Baza na ndenge na bango basana nyaka. Baza pe na ndenge na mba botelaka. Nano yoka te keta babasali sezande. Ko ba changer coutume. Est-ce que ça comprend? Oui, parce que respecter les normes, maintenant nous devons que ce soit sali césarien, basali césarien. On a combien de ça mais il y a quelqu'un à monter. Or que césarien les bandaka en 1800, les arcanes françaises moko, à ça accident. Maman ça se conduire, à ça qui n'a moi pensé pour na mobali na ye ndenge ayoka ki a vu mobali, moi si mususu pardon, à se conduire na ba souci à quelque peta na mire. Alors à na nini wana tango bake batali mwana na kati so ngana nde ba pasolier on a pour intervenir na mwana au moi si o basala ka césarienne oya zana makasa ko poussa pe toi za ko kufa on se comprend ntina ndenge ya alors le loi comme commerce pour le docteur ba lui que césarienne na tsaka mboko
bakomi ko provoquer et moi si mosusu tango na ko bota na ko kité akomi ko wela azana ba 5 ba 7 ba combien de centimètres azoko wela ko kende hôpital ba docteur ba opesa ba tonga moko ya ko foxer ko passe wana docteur ko profiter à ça la série du zaman mais na ndenga continue mo sa bota na ko détourner continue na biso ndé komi lelo ba césarienne ba hémorragie ba fausse couche biloko wana mboso ke lokobota 4 5 bana sans aide sans médecin mais à petit bana pour la mona tongo bana bina boti 5 6 ye pas obimisa kaka ndenge ba mama na biso ba bimisa vous comprenez pour lokola bana droiture ya poutine na bango donc eloko moko a péché et s'arrêter parce que biso ndenge to sali changement ya mentalité ya coutume ya culture et comme il lokola to longwe na droit chemin alors tout ce que écoute na ba réalité o ezali na banzela mabe to tamboli ndete ko koya na ba césarienne na ba fausse couche d'hémorragie et tchiche osomo ko to le système tant moi ça suisse nous tali boso te ko solliciter nga un médecin mais ça bani ko pesa kisha bato mabanda de moi na zana kati est-ce que ça comprend bakisi wana eza ko détruire moi na tika sur naturel ta comme c'est naturel ok bakisi wana ba midele ba pesa kana pona ko détruire déjà moi na banda zana kolongola ba mayele na ye ko bebisa nyonso oyo ya ndenge ya biso to ko yikosa oyo ka kilo batongana bakisa sa ko soa eza ko détruire déjà vous comprenez yango ba kawa neza ko yela mona na bakisi makambo ebele et ko bebisa ba organe ya bini libanda ya koti neti na bana bandi ko bota mwasi na nazo tomate kisite akenda pa médecin te ke o kilo boye kuyote mwasi na batikala ko bota ko kosoke soki mwasi na ngai ayoki libumu passe ayoki libumu passe avant na ngamo na koye ngana okende ko samba tangu na samba ba hotel santé tangu na ne ko kite eza na kaka ni nzoto ni ngai to fana biso ki mais ce qui tango ya kobota ekoki ngana za ka signaler que moi sinon tango kobota ekoki bosa pour la makambo ya moki wana siko na kana siko la moto yo aza ayobi makambo na mais pour ni moto ayibate so to na kati ya kotini to sala ki biso so na nzai moko po peuple nous na kati ya kotini faut bosa na langage moko faut bosa na culture moko faut bosa na histoire moko kotini moko nzambe moko. Est-ce que vous comprenez là? Mais tant que tu as des différents dans la planète, dans le continent, au moment où tu as dit que 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 tu as dit parce que dans le Congo, dans l'Afrique, tant que Bonzambe est comme différent, c'est qu'il y a vrai ça, il y a faux paix et ça, mais il y a faux, beaucoup civil. Est-ce que vous comprenez là, papa? Donc na lolenge wana donc ngai na besini waso bala kisinga salo somle simu ndami okobota lelo ngamno ka nzoto pasité naza bien na bi mama batali simu okobota to ko pusa na mongo ngabo noki niti kol na ngefungwana bon lokwa ko le fungwana nana ko fandisa na salo sango tata porte fungwana la kisi de longo ya idée ya l'infoni vous comprenez est-ce que Poutine na biso va rappeler lié na ba comportement la mission mais tacite aussi au côté manière à laquelle la plupart se conforment vous comprenez vieille ancienne coutume les coutumes d'un peuple d'une société habitude collective d'agir transmise de génération en génération. Est-ce que vous comprenez personne? Les coutumes d'un peuple, d'une société, habitude collective d'agir, transmise de génération en génération. Donc, génération, nous se passe à l'élan. Nous avons notre caractère, conduite, agissement, façon d'être. C'est ça, tout n'a pas de sa coutume. Bon. Est-ce que déplacement na biso to motalongwe Congo ake kovanda neti na Belgique ake kovanda na France pour le vavino yango te moto
esali ke ebendi coutume mosusu epa na biso. Oui. Avant d'abord ndeko akende Belgique. Coutume déjà babebisaki yango awa epa bablan ndeko bakoko na biso. Parce que na coutume bino nyonso bokozala lié na discipline moko, na religion moko. Vous comprenez? Dans la même biso déjà religion des étrangers. Bayi biso islam, bayi biso christianisme. Bayi biso ba secte, ko tozo mona ebele ba rose kwa makambo ebele. Kasi tango lantiango, obimi na coutume na oti. Parce que coutume des ali ils ko protéger religion. Vous comprenez? Parce que na kati ya coutume tokoyeba na valeur. Tokoyeba kopesa na botosi. Tokoyeba kozala na bolingo. Mais tant on ngai na bini na coutume babi yeso akufela ngo ndenge bakosi biso. Nazo so leki nanga nazo komse mwasi na ngai. Nazo so mosa muninga nazo komse mwasi na ngai. Nazo so mwasi na bali yete na komse mwasi na ngai. Parce que coutume c'est bakufeli selon basenema o bandimi na biso. Alors tant le peuple en enchaîne après ce projet na biloko wana. Kasi ko beba mutaya. Mais ceux qui m'ont gardé coutume ndenge ya kobalela, ndenge ya kobotela, ndenge ya kolela, ndenge ya kolatela, ndenge ya kozalela na bandeko, ndenge ya kosambelela, ndenge ya kose comporter. Kasi yango na ndenge tozana kati ya coutume. Mais tango déjà lelo batonde balandela bamona le coutume na biso ezali na bapratique babeza yo kindoki. Oui, mondele nde mutaye koloba coutume ya bino ezali bondoki. Nzambe na bino ndoki. Bakoko na bino bandoki. Bobima na lolenge na bango. Or que mondele ayebaki. Ceux qui peuple Congo africain alandi lolenge ya bakoko. Ndenge bakoko bazali ko sambelela. Ndenge bazalaki kolela. Ndenge bazalaki kolingana na bolingo. Moye ba manipuler biso ezati. Vous comprenez? Moye ba manipuler biso kozalate. Donc c'est ça. Bayaki na lokuta. Osomona. Pour à travers lokuta wana tango biso tokosani batei biso siko religion mususu. Alors na kata religion na bayebisi biso ke nibeko Yesu akufela. Pour se référer lisusu na coutume te. Vous comprenez? Parce que coutume ezali discipline oyo okozala longo na nzambe na yo, penza mena ko manifester, penza maneno abando ko tali soma kamba. Mais soko longo na coutume na lolenge ya droiture eza lokolo kabo na nzambe na yo moyozo asusu makambo to mayele ya molimo ezali te. Ale mondele siko ya dominer Afrique. Vous comprenez? Mayele ya koldera ebiso na tasheni. Tanga longi yango nde siko yo azi opportunité ya ko dominer biso ndenge tozali. Vous comprenez? Atindi biso to sambela babike kona yela biso ya Yesu na Maria. Atindi biso to na bakoti même na biema lelo to somo na basi bazo tambola lokola ni et ça ba mindele. Vous comprenez? Ba yeli biso ba mesh ba plante ba saleli biso me ba mo ba salela kangote. Ona ko chaba mfutima kati na biso. Vous comprenez? Or que kozana kati ya coutume ini ko lobani. Toujours tela de l'homme mobile ceux qui a tué mon sixième biso à l'époque tant tous okola ceux qui mobile a tué mon amour ça ba tous ba parents ba ko kanisa ko mobile voilà pe l'état a ko s'en charger na yo ya ko sakana ko tuté pe e ko zala somo na kata quartier tout le monde a moi ça ba ki benzo to osomo pour on a coutume ça na moi puissance mais moi c'est ceux qui babali ba bien comme mariage Coutume. akasa. Au moins, un grand frère en bas, il y a moins de bêta na balaba. Ce qu'on a dit. Pour ceux qui se coutume. Est-ce que vous comprenez? La coutume, tant on dit, moi si, au copé, ça dit que famille na bisenga. Après, si moi si na au bandi, atata kote na mwana na ya copé, ça dit non bote les sengo makamu sur la maron. Mais ce qu'on coquille si à côté, yo moni tata moi si na zoa bozana moi si on a chéri au vivant au rokima. Hein? Parce que là, on est sur le bon moment, on est mobile, il y a Satan. Satanique. Il n'a pas normal, tant qu'on le mariage, non continuer si. Oui, on est exact. Donc, coutume est à mobile, quand on a peut-être nous bien quand on a coutume, à tes qui bénédictionner aux achats. Parce que au relation na maillé l'été. Vous comprenez? Agissement en union sur et cause la inutile. Peuple a commis des plages.
oui parce que coutume yango ndeso la kisake o mama botinga tata wana botinga ko wana mama na botinga ko wana ndenge tata na mama na babotinga ko wana ndenge wana babotinga c'est que bango bazaka lokola babotinga na kopesa bango limeme koti ndenge nazo pesa babotinga bande ko wana biso sto botinga ko komoko bazaka kaka bande ko na Nous on essaie de pekisa ba poison ko bomana ko linana ko botola basi abatu mibali abatu. Pote ben que tout ça na bande ko na travers coutume. Vous comprenez ngale. Mais le lozo mona mwana so tomboka zo beta tata ngale. Mona mo si azo ko faire face na mama na ye. Même na poto bande ko bazo vivre ngo. Bana lokola bakoli na poto azo so tata na ye lokola muninga na ye. Mais est-ce que ça te que ndenge barubana bible kiza batene juba na bakotomboka etoba farara ba non et bandi le loté comportement bana poto yangona parce que bango baza descendance à diable bango bayeba ki po mission basala ki yango oyo pona ko détruire planète nde babe ke deto sali boye un jour bana bakotomboka baboti pour ceux na bango mais na mission o biso to yenango ndenge to bebisi moral na mémoire na bango lobi kuna bakotomboka ba parents Mundela yebaki. Mais oui. Déjà nde po bango ba expliquer biso que na ndenge ya Bible na mikolo na suka bana ba hotelenge na ba parents na bango ça n'a rien à voir na coutume. Yango na lobi te papa. Soki otalibi tuna bande ko na poto 1990 ki mikolo suka te. Mais bana ba dako tombola déjà ba boti. Ba 1980 ki suka te bana mindele bato sa bana baboti na bongo te la ba bande ko na biso baboti bana na poto kuna lelo bazo civil biso ba kinda ba 1980 1985 baboti bana kuna bana bazo subir na kina suka te. Vous comprenez? Enseignement basa ko so. Le lenge ya comportement bato bazo vivre na bango. Lelo na poto kuna tata to mama mona sale loko mombo atomboki ni mona bengi papa la police pour adeti. Na poto kuna mosa ko sala nyonso lingi pa mobali na ye. Ko beta mobali soka soka ba problème. Azolo kaka mobali azongi c'est là yepo ke na l'état que mobali abeti ngai bacha mobali 100 mètres to bacha na prison. Eza coutume na barote. Mais coutume na bango eza démoniaque, satanique, diabolique pour na ko détruire ba foyer. Ba couple. Comment c'est fait que même biso na coutume na biso les qui soka fingi yaya ni boso ba parents. Les qui on a ko se tout. Vous comprenez? Mais pas na bango comme itina niveau moi ça c'est kana mobile mais mobile soit lié ko appliquer ba condamner mobile. Mona za na liberté ko sala nyoso alingi so ba parler ba appliquer ba condamner ba parents. C'est comme mona za la liberté. Kasi ba yena ki biso poto za la liberté to za la soumise na nibe côté. Pour ceux qui sont soumise na nibe côté ko za la protéger pa ya nzambe. Madame to za la to chango to funango pied pour bango ba opportunité ya ko za la lokola ba nzambe kati na biso pe lokola ba konzi. Mais papa wa sambo Kinsudi pesa na kati ya coutume. D'autre part, les autres disaient que Kinsudi. Mais Kinsudi c'est quoi? Kinsudi c'est quoi? Papa, tant que tu na koko moko nzala panda na kitelekima. Moi si oyo botsaki. Moi si no yanda. Oyo uwana awuti na koko nzala panda na kitelekima. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tango linge kitu parce que appellation kitu dipenda makasi endengeni mwana tata mwasi na mwana noko bake kolinga na kobala eza surtout na bande ko na biso na bande vous comprenez? Le kobala mwana tata mwasi to mwana noko okomi ko sala boye kuna se bazulio mwasi yo yeba kite soko boyi mwasi ono minga muna famille pona nini makamane ngona lelo zo sala mamongala bali muruba na kati baluba kuna baza ko sepela na mongala te fa bala kaka mo kwamboka po toza même langage toza na lolenge na biso oso comprendre nango alors na lolenge wana sikoyo ba shoki wana mwasi wana mongala aza ko soa abandi ko ina famille mobali wa ebike tata mobali to maman mobali balinga kete alors akomi mabe tanga akomi mabe malédiction ko région oso comprendre mais ok maman ya muluba soka yebiki mwana wana mongala yepa uti na nzala panda na kitelekina ndenge bango ba uti na nzala panda kitelekina ba ko bateke mutu na biso lelo bato bazo sangana kaka na tribu pour boza tribu moko boza province moko boza dialecte moko kende ko na ngai yango tozo mona na Congo
tant kasavu basoki pouvoir ba ministre ba Congo oyo bazalaki ba patron ba Congo tant Mobutu ko soit pouvoir ba ministre banani Bangala ba patron banani Bangala tant Kabila Muswahili ayeko soit pouvoir banani bazalaki ba konti ba ministre ba Swahili tant Tshisekedi ko soit pouvoir banani ba komina ba poste amine baluba tribalisme moni mais mukolo Congo koyeba te biso na Afrique tozali koko moko papa kokabwana eza susute kobomana eza susute koyina ke oyonga te biso nyonso bana Afrique tozala liboke moko Union africaine de même ruski mbanga tika kintwati. Mais est-ce que papa ba coutume na biso avant que tu batte ya na bango biso déjà la kati ya coutume na biso mo te ke ba mabe déjà zaye na kati na koni ko zepe na mabe o zaye na kati ya coutume moneti kintu diwana eza ki va batte ya biso na papa mas pour même qu'est-ce que je comprends Abraham moi siko ya bala azalaki na nani Sarah avant bakoko na biso avant banguluski mbango baya Abraham bazala liboso ba mikolo siko Abraham moi siko abala ka botaka Isaac Sarah azalaki nani la culture na bango eza te na vendre te yoka te papa mais petite sœur n'est propre oui sikoyo Jacob Léa na Rachel bazali banani bakusi na ye bana noko de là-bas ya botami na Rebecca alandi là-bas na sima est-ce que vous comprenez sikoyo yake yi azui bana ya là-bas mwana na liboso Léa mwana na bale Rachel bakomi basina ko bokobe on dit tout le on yole bali pas biso donc ko balana na famille moko à quelque sorte eza la bête mais to balana ka na famille poto za koyeba na keto za bandeko tango to wuti na nzala panda na kiteleki nam bakopa liboso ato bali buluba bali mungalo bali mukongo wana mungala muluba wana muswahili wana mutabandu nona wuti na nzala panda kiteleki nam bobani bali bandeko kasi soto longole pe ki bikolo ndeni ba biloko ba province soto cheka ata Congo la pa buzaka bandi so ko chepe ba africain buzaka bandi voilà toujours kende malembe siko place nini oyo eko sala penake et détruire coutume totalement et néantir amoza esusu na force te et si que détruire yango ezali évangile po bamela biso ezalaki en dehors évangile ya bakoko na biso mais baye ko introduire yango kati na biso vous comprenez donc et pénétrer Afrique baye ko longola siko oyo ezalaki ya mala nde baye bisi biso botika kolanda bizala bakoko na bino to bakoti po Yesu akufeli yango parole wana nde kangi makamba pe bazoko boma ba oyo baza ko se soumettre na coutume osambeli nzamba bakoko na yo babomi vous comprenez donc il faut olanda oyo bango bayebi yo pona ba intérêt ba kina ba avantage na bango po bayebi ke soki tolongo na coutume na biso ba impliquer ya bango nde to kombe esclave na bango vous comprenez bango ba ko manipuler biso ba ko coloniser biso ba ko dominer biso tuku aliénation mentale. Vous comprenez? Donc enseignement na ba yela kibiso évangile wana yango nde mutu eko longolisa na kuti babia biso bandoki bambasi na biso babisimbi na biso o bisimbi la ti ange o basimbi bomoyo basimbi mopepe basimbi boy o bazaba bandoki pona ni tobele la bangote no secours. Vous comprenez? Parce que ceux qui tabuli biso na bangote to kubanda ko sengo secours kuna bakoko na bino bazalaki bandoki poto landa enseignement bakoko te lolenga bakoko te posoko ngolanda ngwana zaki bondoki potika olanda ya bango okoma esclave na bango. Vous comprenez? Bakombo na biso o bakombo wana euti na sakana o ya bango euti na nzambe pe ba ange non sona pona ndini soki yo soko continue ko benga na kombo na yo ya bakoko mwinga euti na ba bisimbi na biso o to be ba ange na biso protecteur no azali ange wana mwinga siko bango pona kokabula yo na ye
bapesi yo kombo tonton nani tonton Te- kasi kombo eza tonton mwingi te kombo mosusu te tonton mwinga bazungi eza africain tout ça appellation wana to soit Emmanuel Pierre ye etichele ozo bakombo wana po bademo na bango betalo devant bango basala nyonso balindi okomprendre nyonso na balindele bayaki nango ok coutume ezali lolenge oyo bakoko na bino bazalaki malamu na nzambe mpe na mokili na bondeko na bolingo de génération po bolanda yango po bozala malamu siko ntango tolongo na coutume wana lelo moto azokotela moto akati machete abotoli ye mbolo moto azwi mwana bato aviole ye po tolongo na coutume oso comprendre mwasi azotambola bolumbu tolongo na coutume kozwa mwasi ya bato mobala bato po tolongo na coutume oso comprendre bakoko na biso bayebaka baprimise bayebaka bawiski lokola tolongo na coutume na biso zanza bandea tokomona na bawiski na bango basuba na bango batalisanga ngo mpenza basuba bandien basubi masuba nango basali bevocation ebiyimilanga ebelali bazotekela bato ozomela masuba bandien yo na ndako tie kuna ozotya bawiski baya ndenge na ndenge oleo to bato basimba te papa toza kaka toujours mpo toza kaka na kati ya coutume mena culture culture eza nini culture fona tanga yango mpo nalingaki nakomaki mpo totanga ekozala bien mingi mpo na to se conforme na kotanga ekozala bien mingi culture développement de certaines facultés de l'esprit maintenant développement de certaines facultés de l'esprit par l'exercice intellectuel approprié. Par exemple, ensemble de connaissances acquises qui permettent de développer les sens critiques, les goûts, les jugements, éducation, formation, instruction, savoir, entre guillemets. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Une vaste, une haute, une forte, une solide culture, entre parenthèses, dans un domaine particulier. Culture philosophique, littérale, scientifique, artistique, culture classique, humanité, culture générale dans les domaines considérés comme nécessaires à tous, en dehors des spécialités de métier. Voilà Natangi Nasongeli. Culture, développement de certaines facultés de l'esprit par l'exercice intellectuel approprié. Par exemple, ensemble de connaissances acquises qui permettent de développer les sens critiques, le goût, jugement, éducation, formation, instruction, savoir, entre guillemets, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Une vaste, une haute, une forte, une solide culture dans un domaine particulier. Culture philosophique, littérale, scientifique, artistique, culture classique, humanité, culture générale dans les domaines considérés comme nécessaires à tous. Entre parenthèses, en dehors des spécialités de métier. Ce qu'on a quatre na culture, il y a un de bimis biloko tozobenga lelo, éducation. On se comprend. Il y a un moment lelo na makabota l'éducation, to sali différent. Éducation ba biso à travers l'enseignement, où il y a bandele depuis 1920 1925. Au moment, Balobi de chaque suite a été rassemblé par les autorités coloniales belges, et bien que chanté à Kikongo n'était pas français. Nous avons légèrement retouché la traduction française littérale faite par les Belges pour tenter de rendre les rythmes de l'original. Babi, venez Jésus, les rédacteurs, venez à votre pouvoir. Vous se comprenez? Ba Belge basali bido ko wana pour nous sommes babongisaki to le bakati ya Jésus le maître to la enseignement na bango soit des autres na Jésus pour na kolongwa na lolenge o ya éducation na biso jugement na biso nini na biso
alors sur culture éducation ezali développement d'un être humain na kati éducation mais lelo ozomona pa na biso bato basa kokola ozomona pa mama mokola alati pantalon po aza na poto alandi lolenge elatela baafricaine ya bamindele mama mokola alati mpe akase sa mapekani nyonso bana bazomona to jipa mokusi avandi ola bagenine makoloni ezomona liboso ya bana tata alati kilote deva bana ne ya basi torchini deva bana ne ya basi to mpe bibali azobaki aza parent responsable. Est-ce que vous comprenez? On a ce qu'on a une appellation normale bien bon margoulé. Papa, kota na dictionnaire luka margoulé ezoko loba ni moto soko se comporter ma debongo yo zali margoulé nous zali parents. Alors éducation, développement d'un être humain. Éducation c'est quoi? Tant que ça il faut y langue maternelle. Il faut y dialecte. Il faut y ensemble. Il faut y valeur à moninga. Et il faut apprendre un métier, éducation, koyeba ndenge basala ka micro, caméra, une table, kiti et yanzela ya enseignement. Est-ce que ça comprend? Chez eux, tous allez na bilo comme ça. Tous allez na élève, écolier pardon, tous allez élève, toi étudiant. Écolier, élève, mutako enseigner ba ndenge enseignant. Asa kola kisaye dialecte na bango. Asa kola kisaye ndenge ba komaka pe ndenge batangaka. Vous comprenez? Dialecte na bango, langue na bango. Koyeba kokomana ko kotanga. Wana ba ndenge élève, to ba écolier, élève OK ko six. Après OK ko koma étudiant. Mutako pesa yo maye les ali ba ndenge professeur. Mon professeur wuti na profession. Oya kolakisa yo lolenge ya domaine na yo éducation sikoyo ya zali pona kotangiso ABCDD o chimio physique o mathématique te ya zali pona kolakisa le basala ka miko le basala ka kiti basala ka avion basala ka mutuka professionnel mutakopesa yo ngo professeur pour profession et bien si professeur pour enseigner aux professions na yo. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Éducation, ça na kata culture. Si ko bana na biso ba noir, batangi pe na ba mindele, batata na biso ba noir, batangi pe na ba mindele. Mais tant ba koma côté ya koyeba ndena ko prier, et ça état de l'esprit, moi ba comprendre et ça que. Mais bango ba ça ko développer ko prier, biso tout ça ko prier. Que pour éducation ba zo so kuna, to ba yeli biso enseignement belge, et ça biso. Donc si je comprends bien, moto a créé et ça état de l'esprit tant que ça na coutume na yo na culture nous on la toiture des esprits locaux esprits des ancêtres et ko ya ko peso manière ya ko prier pour ko prier buta na ba sete so ko kena ba ndele ba kena ba cimetière ko bela nimbo ba koko na bango ce ko biso na ba koko na biso to kabwana to finga bango l'esprit ba sete wana moye travailler na biso exact to fingi nzambe na biso molimo na ye mwanda vela moye ko pesa biso mayele exact ya mutu sikoni ko dépendre na kwa l'étranger parce que papa wa Sambula na mere ko sala analyse moko ya ngamo nde baloba ke bakoko na biso bazele mayele te mais nazwaka exercice moko ya mokie makasi na lobi omonde tolamba bafumu comment moto akozala zoba ayeba ke so botie mwamba botie mwa boye et kobimisa kitoko et puis comment zoba koyeba ke so tozwi limioko totie na mai toluki tokausi yango totuti epesi fufu baliango na forma est-ce que zoba komi kosala chimie ya pewa nyonso wana foti te bandele baye bongo baye biso basenima wana pona tozo bakoko na biso basse classe tomo na bango au niveau pour to s'adhérer to comme esclave. Vous comprenez? Parce que tu es dans l'âge de métaux, âge de pierre taillée, bakoko basale ko prier est-ce que tant que bengi Congo bamidele basalam bakoko na biso tato bengi pao bakoko basala biso c'est ça bakoko na biso basala ko créer mais bamindele à travers l'enseignement ba yeli biso ndé ko bebisa biso pour éducation ba belge bandika pour tout de éducation faut que yeba tout ça l'étape écolier élève na étudiant mais le lot à mon 6e mandat sur ce programme de ba fufu ayi ko sala te ko tsabi te azaka pour le ba peut-être français a comme français ce n'est que ça
Est-ce que vous comprenez? Mais ok, éducation ezali pour la langue te. Langue na biso maternelle toujours kola na. Ba dialecte na biso na kati ya ndako batata na so photo kola nango déjà. Peut-être ko kola sa biso ndenga ko koma yango, na ndenga ko prononcer mo malamu. Éducation malamu ye pona ko ye bandenga ko salisa eloko. Tout ça c'est pour pas que pesa biso maths, physique, ce qui mathématiques, ce qui algèbre. Non. Nous sommes dans la société mo ba ko mathématicien. Vous comprenez là? L'éducation na biso est déjà chamboulée depuis nos ancêtres. Donc chamboulé on les a donc on a détourné. Ba yeli biso mosusu, ba longoli biso na oya biso, yango toza lelo étiqueté. Yango boni bazo dominer biso, ba chinois to bazo ngi religion na bango culture, ndio ba komi ko créer, ba komi so sakana na biso. Nous les Africains, les Européens bazo ko sakana na biso parce que tout ça ça. Enseignement bazo la sabiso o yezali ya koso sabiso na sia makolo na bango. Oyo koloke comme ça pour ça ila kana. Est-ce que vous comprenez? Que vraie éducation est outil de la culture. Vous comprenez pas? Vraie éducation est outil de la culture. Si vous avez la culture, nous avons l'éducation à malade. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, Congolais, quand ça soit français, soit anglais, là, comme manière. Moi, on a outil classe 1 plus égal à combien? B. Et moi, on a combien? Tant que 1 dit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et moi, on a combien? Moi, on a eu connaissance, ça va être 1 plus 1. Et ça, sagesse. Ce qui est sagesse, moi, on a besoin de 1 plus 1 inutile. Je préfère que je me balé ni ça tout mini, n'a comme message. Na mon comme koko na. Est-ce que vous comprenez là? Tala mona oyo abandi ko kene malongi. Titi aiko kula. Tanga kula ka babeta ka muziki. Babeta ka muziki ya mukili ko binati. Ko lia ko mela ba skole bani. Mwana na tele na simani ko soka mwasi ko basente. Soka mobala bandi bo nyumba. Bespin pire ko panda katine na nzela ko indima immersion au bobengi bate na nzela ya kombo Yesu te kombo ya et lelo mutu na kombo iso na kombo ya we azali na instant moko ya basse classe état d'esprit mais à basse classe parce que connaissance faculté quand on de connaître sa propre réalité et de lâcher cette connaissance état de l'esprit qui sait ou connaissant juste des choses. Mais nous tous à ça d'un niveau à qualifier Jésus comme votre sauveur, son sauveur na yoto pe nous tous à ça basse classe. Pour nous tout côté nous vendre pour qualifier Jésus comme votre sauveur. Dieu importé na film na munduki hein na ko esclavagiser biso jango boso de maké nzambe balongoli biso na kiti. Pourquoi Jésus masala ka bandele bateli ya onka bandele bateli ba noir pour ni bandele ba bomaka biso kaka banyoko na biso ka ba comme ça sur l'esclave mais biso to koma ba kontina ba ko monter à travers au nom de Jésus et Yahweh Dieu ndezo sala que tous à l'esclave ba bla. Il faut que biba pe ko se débaptiser na kati ya boloko tozali muta ba koko na biso to songi la culture to regagner coutume nde ya mwana mutu a retrouvé na religion na ye. Religion na biso ezali zola otobengi na français amour. Ceux qui africains nyonso azali kati na religion na africaine tokoyeba na ndenge kozala na bolingo tokobomana te bangunya baye na Rwanda ko banikola RDC. Non, pour na culture tokoyeba na ke tozali bandeko ceux qui na sali ndeko nanga moto moyindo na RDC passe bonga nde Rwanda na zulo kumpanza na biso. On se comprend parce que na kati ndako leki soki batikali na ya bazo ko beta li ko nyoko la tangu tata ko ya akobeta ya to ko pesa ye tumbu pono sali leki no mabebo mais siko Rwanda ebite ke biso to sanza be moko ke soka sali Congolais mabe akoze tumbu panza mipungu pe pa mona nzabi pungu tuwelo ebite ke to sa tata moko kati na mulimo yebika tata ne yawe akokumisa ye parce que yawe misala ne yangwana Saul tangu babimi na kati Egypte bakomi na désert baza ko kende kino kana otozobenga de actuel Palestine tant bakomi na emplacement wana oyo batindaki bango na ndwa wana atindi bango baboma batu nyonso baza na kati ya mboka wana ya Palestine otozobenga kana mais tant baboyaki ya watomboki na ye abina na Samuel kende pa mwana David Jésus kende pa ya mwana ya Jésus David tele misenda sala mokonzi tant bapese mitinda ko boma ba Falisai
abomi Goliath etabola mokili David aboma ki Goliath lokola sopaki makilande ya watombola ki ya sapona ko depuis pona ko kabula pona ko bomana on comprendre mais biso na bonzambe na biso amour ce qui makati na Afrique tebe ki toza bandeko toza na bolingo nana kokota pa boma Congolais Brazzaville Congolais Gabon Congolais Camerounais Congolais RDC nana osala tokoza na bolingo tokokana tokolingana na frontière na biso mungunya okota tebe sika mundela kokoma soba akomanipuler biso soute on se comprend nous sommes dans senga photo tous on la culture continue nous sommes dans la j'espère que continue sur la manière à laquelle la plupart se conforment vieille ancienne coutume les coutumes des peuples d'une société habitude collective d'agir transmise de génération en génération n'est-ce qu'on continue wana tant qu'après culture za na katina ye ndé économique ça va brancher on se comprend d'accord asana katina ye ndé économique ça va brancher wana excuse ndé économique ça va brancher wana asana katina ba brancher ni misiko na kati ya culture ndé toki éducation développement d'un être humain ce qu'on ça sous éducation na binoté ya bakoko na yote okozala développer ndenge tala Congo banda bakoko bakoti batata na biso batata baboti biso babiso oyo développement ça ça que à travers l'éducation. Mais pourquoi babenga soki botozo ko se communiquer na ba esprit ya bakoko na yeke azo ko se communiquer na kindo Mais oui bamindele basali bongo po na biso na ba esprit locaux entre parenthèses ancêtre na biso to se communiquer te po to sala esclave na bango bongo siko suki pesa kindoki bongo ba oba benga ba koko ya kala ba bram na ezaki na Jacob baza batalelo non ah ba secret mais ce que tala bisala ba secret ba kota na bible musala ya bram ko bongo voilà tozo continuer kaka toujours na papa wa sambula na eza pe na ba religion mosusu et s'installa awa ba mosusu pe ba tokolo ba pena ba défendaka pena bokoko na biso très bien mais ti lelo na lo ba inventa pe lo ba sikate bon na yebite ba nani wana oyo yebi bazo sala oya ki religion na bango bazo ko inventer tozwi ba église ezawa tozwi na kotanga kombo po tozwi ba Vuvamo tozwi ba BDK tozwi ba Pevialongo tozwi eza ebele Pevialongo eza bokoko na biso te Pevialongo ezali église fondée par les blancs tango sous arrestation de Mbuluzi Kimbangu baye kokosa bango bapesi bango babible ke Kimbangu atimi Kimbangu te oyo te batanga Yesu Kimbangu batiaka na bible tozwi ba Vuvamo d'église oui bandeko na ngai na Vuvamo kuna eloko moko kezali mpona toza kozanga ko se discipliner parce que ndenge tozalaka boye Vuvamo baza na ndenge bonzambe ndenge nga wasambula tozala batisikono siko bato bakomprendre voilà tozali biloko misato tozali na bonzambe po tobengi bolingo tozali na création ozo comprendre po tobengi sagesse tozali na pouvoir po tobengi bokonzi oyo yokaka bundu bya mayala ya mwanda ntseni bundu bya mayala wana elakisi parti politique na français bundu ya mayala soki bato bayebaka te na bandeko ya mwanda ntseni balanda dalamu elakisi parti politique na français ni mwanda ntseni akendaka mingi alukaka koma mokonzi pouvoir alandelaka pouvoir siko Vuvamo ezaka vutuka vana pambu vinila kozongelaka ndenge bakoko bazalaka baza kobunda siko côté ya création bazosala bilamba bazosala baceinture bazosala mapapa na Vuvamo déjà basalaka nga na déjà bandeko ya Vuvamo bayaka déjà kotikela nga ceinture batikela nga lipapa oyo bango basala wana Vuvamo c'est ça parce que biso toza na bonzambe elakisi kolakisa moto ndenge akotambola liboso na nzambe pe na bolingo pe na mibeko na ye biso tozali baenseignant spirituel mpona kolakisa motu lolenge osengeli ozala mpo nzambe asala grâce pa na yo pe mboka na biso ezala malamu ndenge Mvuluzi Kimbangu azalelaki yango nga naza kolanda mais bapapa mpusu bazolanda ndenge Mvuluzi Kimbangu te papa monda te baona ndenge Mvuluzi Kimbangu te yango soka kuna na kati ya papa monda te mitamsu bitumbe ko bima oso comprendre
c'est ça. Donc on va bunda fort. Bango côté wana bakoki ko bunda mundelo ntabebisa to beta ye po baboto la bokondi. Vous comprenez? Mais ce que papa, na oyo yozo défendre, yoza non violent. Non violent ndenge Mvuluski Mbangu azalaki bakoko na biso kati na molimo bazalaki. Mvuluski Mbangu azana mboka mbanda santa za koteya. Ayoka molimo yebisi ke longwana kene na kambe sika bandele basa ko luko bakanga ye. Donc tant déjà nzamba moni atindi Kimbangu azoma kuna bakanga. So Kimbangu ina poso exterminer bango. Elo ninga lemba. Mvuluski Mbangu na kati ya tono ba soudeye. Babwaki na kati balabine bale. So ina poso exterminer ba soda wana tope ba belge lo ningeza. Lokola za non violent abeta ka mutu mbatape. Abeta mutu bikofite acha mutu bele. Bato noso bazotinda bato na violence basa na bonzambe. Parce que la carte de Bonzambe, on est vacciné contre la violence. Mais est-ce que la cause la violence, au moins que permettait de mondele aye à côté pour saluer violence à côté d'ailleurs, pour saluer nous ce que vandi d'ailleurs, na cause la ne on a tia kondibino, tina suka zuli suba richesse. Non, mondele a eu opportunité ya ko faiblir biso à travers l'évangile. Ce qui va beto batala litama oyo, pesa na litama oyo. Est-ce que c'est pas le malade? Vous comprenez? Yesu ba beti batala litama oyo apesi litama ya beti ba évangéliser biso to sala bongo. Na nyonso oyo ba kosana ndimaka ka amen. Parce que bomengo na yo za bokonzi na liko na likolo. Oyo nyonso se bango basala nini? Baswa. Wana évangile. Ngane lo mudela ko sakana ngate. Ba mudela musuba uteki soki Canada. Ba yo papa wa sambulwa, ya ba lukinga papa wa sambulwa to sa moto papa to ba mayesa katina ngabino. Mayesa katina ngali eza na bénéfice moko panoki. Pongana ko loko jamais ba mayesa katina mina Canada. On eza bokoko na biso za pour ba nyoko na ba noir binote. Oh non, to sa na primo ko ya malamu to kopesa yo, po to na pesa to découvrir, to sala ba livre na bino, bino ke sala livre o ya kutimi na bino, ya biso to. Na za na droit wana. Ngana za pona ko enseigner ba ndeko na ba bino. Nebisa ba Canadien ndengo. Sikoyo papa wa Samuel. Na kati ya kutimi na biso. Na kati ya culture na biso. Na biloko mibale. Makambo mabeti kale kozala te. Makambo mabe ezalaki na ba oyo bazalaki en dehors ya culture na kutimi. Bateleme. Kuna bokoko nyonso batamabe bazali. Bandoki bazali. Neti nanga katanga. Alanga. Te atele nanga katanga kombo ya koko. Na kati na bokonzi na hiérarchie ya bokonzi na biso ya royaume. Ne le komoko boye ya tele bilaka bokonzi asala lokola rebellion po ya koma roi mais ya zalaki na lignage wana. Komune nanga katanga. Wala lokota to sakonte mwana bana kofungula ezate. Wana makambo ya balan 1000 et quelques. Donc c'est ça. Yakala. Oso compre ba 1200, 1100, 1300 makambo ya tango wana. Eza na koko nanga katanga asala ka association bato pona ko sala rebellion ko boto la bokonzi. Donc abimaki na kutime. Poso ina kutime anganda hiérarchie ya bokonzi ya royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc moto oyo a koluka sala mabe, c'est que mabe po abimi na kata kutime na kitinda ko ngosala mabe. Donc moto est-ce que faut côté yaye asongo na kutime na kitime po ngona mabe. Ndenge lelo Congo Afrika tokoma. To ça ko songa mona culture na petit pour ba ko malamu. Ko bima na culture na culture ndeba to ko mabe to ko mi ko yeba na teke to ça bande ko to ça ko mo to ça ko ina to ça ko sana mabe to ça ko boto la basi ba to mi bala ba. Kasi siko na cadre wana na kati ya coutume ba pratique mususu oyo e banosali badoso na ndanga coutume so muto mabe asali pratique ya mabe d'office ko mi mabe no mabe wana na kati ya coutume te amini le banda coutume. Donc la carte coutume. Le contraire, il y a malamu zalaka mabe. Le malamu c'est coutume. Mabe en dehors des coutumes. Voilà. Bande ko tozo kende malembe. Bandokyo baza ba freiner par munga zoate. Ozala bien té. Wana bimi na coutume. Pour coutume ça amour, disposition à vouloir le bien des nôtres. Tant on a comme koloko ozala na pas c'est ça sous coutume té. Et comme contraire à coutume. Bon donc c'est que kama lobake ndoki mususu ya famille eza po alia ka batu te eza po protéger batu a protéger pe ki ndoki po nani te me baloba o ndoki mususu papa ki ndoki na nezelo ko mala na kati ya famille fo bosa na bonzambe pe protéger batu ki ndoki ko protéger po soki ngana za ndoki
nazo protéger famille nanga yo ce que ça ndoki koleka ngai so nga na yena ko se défendre pas mbeli moto olianga na famille kindokeza na tina te donc na bato ba utiliser ba protéger kana bango te bango basala kama kele bazoli ya bato protéger ni ndoki moto mala ko protéger bande ozala papa wasambule ezala bien oyoka makambo ebele donc lelo tozoconfirme bato ke ndoki oyo aprotégaka bato alaka te aza te do soki ndoki ayebi biso nonga nazalanga ndoki na famille me na protégaka famille na biso non akosala likelemba akokende kopesa moto kuna bakolia moto zwa lokola papa na kati na famille ndeko moko boye azwi kisi akangi bachance na bino mais loba yekuna kabilo $200 loba kabilo $500 loba sono yo bagende konoma zo swanga or que oyo wana okomi ko dépendre lokola esclave ya osala des chances no moko zo kende so ya pesi oto ko swate bokomi ka bokomi sakai wana ko bengi mutamala parce que ministre qui ndoti yana so papa pourquoi mindele banduka koyekola biso makasi pe baresi mais biso tokoka toyekola bango mais tokoka kokonza bango te oui eza na tango omoni nzambi mpo motulendo na monoko ya mvuluski mbanga lobaki bato misusu baokende na poto mpona koyeba mindele ndenge bango bazali omoni oyo bandeko na susu bafai na poto kuna bayebi deja mindele bango bakoya te tonga kongwa sika oso comprendre ngai mondele ayaki approchaki biso avandi na biso ayekoli biso amonike biso toyaka mpona kolia na komela soki bapesi oyo baka kolia biskuit sukali bombo na monoko kitoko wana ozomona apesi omo elamba tombola apres bandi kodevale nyonso oso comprendre moni ndenge ndenge azolaki biso na ndenge wana nga nayebi ke ntango naotanga na école na patecote na ba 3e primaire donc chaque 10 fois bakonzi bapaka babiskuit babombo banini ozomona sikoyo bango lokola baextra lokola banzambe po toyokela bango ozo comprendre ngai alors bandeko na biso misusu bana poto lelo papa baza bata mayele neti na kati ya bisanga bolingo bandeko baza deja na baba bata mayele bakombata mosusu baza pe na mayele ozo comprendre ngai ti bamitie bakombata baza pe na mayele mais bamisusu sikoyo baza na mayele te tellement ke bazosangana mwa mpe mabe eza kokota ozo comprendre ngai papa bakongolais lelo baza mayele oyo baza na poto par-ci par-là bakongolais kaka RDCT ntango toloba bakongolais directement tozoloba afrique po kongo eza koma nzambi mpungu toleyo baafrikain baza deja mayele mingi nasola na bato papa esapelo ozosola moto osantika na poto mala mayele bazali ozo comprendre nga papa e soki bazalaki bazoba kokosadere na lisanga bolingo te tata na poto kuna mama na poto kuna ayoki tata wasambula asadere po mayele po avérifie mpe bavérifie na mozindo po bandima kozala balisanga moko na tata wasambulo nakamba bango na molimo mais sikoyo papa bato elobamaki ke ntango obama aleki ngai alandaka balobi enfin noir alingi adirige mokili estce ezalaki liye na prophétie ya mfuluzi obien wana ezali nango makambo na bango oui omoni bato bazwa professeur mvuluzi bakomisi yango lokola ya bango babimisaka ndenge wana ntango bamazwi pouvoir mvuluzi kimbanga alobaka yango mutu mwindu mutu akodirige mokili non kimbanga aloba na ndenge wana te kimbanga aloba mutu mwindu donc afrique ekozongela pouvoir nango europe ekozonga na se ya makolo amérique na se ya makolo nde mutu mwindu akotambusa mokili na lolenge wana mondele akokoma lokola mutu mwindu akokoma lokola mondele mais bato lokola balinga kodiebela prophétie po babimisake mokambi na biso aza danger misu bato koloba awa roi divin nani kabila te ngango naza deja na baliste baroi divin pele do na motu na nga nayebi so basi bakomi soki 10 do po moto atangi ndenge nini ndenge mvulusi mbanga alobaki 4e président ye moto akozala roi divin siko moto ntango ekomi bongo soko lokola prophétie na ye roi divin ngo kabila yeyo roi divin ngo kabila yeyo siko kabila yeyo ndenge na dongo na pouvoir est-ce que vous comprenez wana babengaka bango bakorbo et pardon bachaku chaku soki yo lobi likambu ye bazwi yango alobi ozomona bazobima lokola sikoyo basakoli oki babasakoli te so ekokisami babake nalobaki yango babato alokota babato akotumba d'autre part so papa po awa tozokende malembe tokende koshite na lisolo na biso po
nano peut te solliciter aux introduction ya coutume na culture oyo za to introduire donc na introduction oyo na oyo to ya kosala na sima nde to kozala na posa ya mituna na bino poto tuna papa donc mituna na bino ezala vraiment basé na coutume na culture. Mais lelo oyo na Congo c'est comme si coutume na biso na culture etika na ngaka na biloko ya kolia na peut-être ba spectacle pe na hotel na ba salle ndeko mona no oyo coutume peut-être na mo miseo basali na kata bato ba ke moi ba biloko wana ya kala lelo sko poto zonga pena na coutume pe na culture na biso po ba génération leki déjà belé ba musu ba yeba na ba kutu coutume te tia koli pe ayebi pete so poto zongela yango ezo senga biso mais zo senga photo ça l'assemblage to zonga na nzela Congo kozonga na kokoko na biso bandi ko se référer sikoyo po siko boyi bakoko no ba baza bando c'est ko se référer na coutume te parce que coutume ko se référer kaka na culture pa bakoko na biso siko pa bakoko na biso ko yeba ndenge nyango biso to sako na musa à travers maïto sako na biso ta osomona siko même na kolia coutume za te bandunda to sako lia ba kongola solo na ndunda che produit chimique osomona les ba poison osomona ndunda che ba produit chimique ozobokola ba soso ozotira ba produit chimique ba biloko ni c'est comme na ba poison to longo yanga suki na kolia soso malamu mama luzolo ke mukomikina na soso oya momoyo ezotambola pe ba soso apemba minene wana ezala ka cher moins cher oya biso penza ya Congo ezala ka cher ona nini poza naturel ezala poison kati na ngolo mais ba pemba ne kolna ba produit chimique ezala ba poison ba oya ba frigo no subosa ko lia ba poison ko na soki mwasa lambeli ngai biloko bongo en tout cas nzamba limisana na basani na biloko ko kufa nzela moko vous comprenez donc même na kolia to bibi tant que ce ba kibi magie ko ya kibi magie yo so tshana biloko papa ba ji ozo mona to sa ko mela oyo ozo moni ji mulanga pamba basali na bayi na kati ezo coûter 500 francs et loko malungeza na kati ba poisson to so pesa bana to sa ko mela yo zo mela jo mona zo mela loko malanga et ça chite mais tant qu'on lobi déjà wa biloko oyo ya biso moko ya kolia awa eza déjà cher au moins que population a difficulté au bazana pour ba ko vivre mais oui papa eza nango pasité ce que moko na simanda ko loni matembele na yo bite kute ko no che produit chimique te eza passe bien sûr que tozangi pe mabele locataire zo fuke la moi 1 mètre ya espace batike liyo wana moolo na pendunda ezati donc tozo sibi ba condition ko papa on se comprend tout ça ils dépend de la biloko wana nyonso donc na culture biso na Congo tozo se référer loko donc toza na rien oui na ndenge ya mosi na mobali ko botela tala bankamba koma na mkosa toza sous normalité mbwa soso ba chanjaka te lolengi ya ko pesa zeni mais biso to chanjango na ba lolengi bele mobali azo cha munoko na sexe mosi mosi azo cha munoko na sexe mbali OK ba voix na moya ngona te et comme péché ba bolimbisi mingi bandeko non papa fo ngayo na bon bato yo oyo bamona ke papa tango zo bimisa makambo ezo déranger bango na ebité ce qu'il faut to banda ko masquer ngo pour comprendre te na limite faut eloba makambo moke normal pour bato ba comprendre que eza vraiment pratique mabe eza ngo bazo bisa moto ke ko sala opumwa na butu eza mabe yo lingi to latsango elamba mosusu no ngala sepela ndenge oloba ngo po moto nyonso a comprendre c'est ça ba nyonso wana toza ko sala yango te ndenge nzamba sala mbwa pesi la kasemi kaka ndenge moko soso lolenge moko pe kaka ozomo mbali muso abuya to somba soki ba biloko mususu basota na ba kombo soki nini akoma makasi lelo ba komba faiblesse sexuelle na ba komba faiblesse sexuelle pona kuluka biluka ko chacha o mela oyo baka oyo pakola oyo ona ko lakisa mwaso na kukamusa ye na kumonisa nyonso ne ko biso na ni mais papa est-ce que na ba pour ko na biso na ka phénomène ba pédé wana ko ba lesbienne to ezala non talaka pédophilie ça en français lesbienne ça en français wuti na mindele na ba ko na biso te mais na bandoki basala yango
moni bandoki moza mwasi ya moninga ya butu mais boza basi to boy libali mabe pour nous solo tika na bondoki satanique kaka na classe ya mabe bakoko ya mabe basala ko bazali o bazaki libanda kuti donc c'est que celui qui s'est débarrassé à part na ba religion libanda mais faut se débarrasser pe na ba o ya bakoko na biso pe ya mabe pour bota mais oui tant de to bakoko ya mabe le ningi na moto ko landa te ya moto tanga tous les bakoko ba set news te sana bakoko to se refera ba makipa ba mvuluski mbangu ba Andre Match ndenge ba komaki ba Andre Match pona ngaza tata na ebite so ko zako na ko za tata ba sima otoko ba vitankanga ba mama nzinga donc bakoko bazali bakulu tsaku ba panzu banzinga to tanga ka bakoko nyonso te koko andokite koko oya muyibi te koko andumba te o abota basi na basi 7 8 9 bangote bon papa sikoyo na mona pe batu ba defendaka moi bokoko trop ezaka barasta mano ba yes mais aso défendre bokoko media bana mama wana ngana ndima ka kote suki wana bakoko na suba barasta kwa firwa non tango zotanga bakoko est-ce que diamba bakoko o bandaki diamba bakoko ni bakoko mafu bakoko ya désordre bakoko ya ba whisky o bandoko mela ba masanga makasi ba lotoko ba lungwila bango balandi nzela wana balandi bakoko loko na mvuluski mbango te po mvuluski mbango soko landi ozana o rasta te po yebo za rasta est-ce que ça comprend bolit na bango c'est que bazana bakoko na bango balanda bango ba yebi bon bandeko tozokende malembe na kitina tosisi oui nazozonga kuna na culture siko neti na kati ya culture na biso po awa confusion ezalaka mona oyo eza na culture na biso oyo eza na culture na biso te oyo différence po moto toyeba penake makambo ezosalemo eza ya culture na biso différent tokoyeba onde mais papa tant to bengi déjà éducation directement yango nazoba enseignement à belle chose il faut pas kanga bekol oui enseignement à biso qui a arrêté en 1922 1925 non pas écoute le gouvernement va déclarer qu'il faut pas l'enseignement oyo na kambo ndenge zo continue on zo déclarer les soins gratuité ou te bandira okala mingi parce qu'il y a biso ndebo tchango gratuite bongo ya bapa ya ba livres zo ta papa ya ndia ozo split sa biso mambongo ya biso moko feza la gratuite pour ça ya biso na bele ya mboka on se comprend ya biso ne feza la gratuite parce que celui dans la posa lititi moko songolo awa na simanda ko awa na kena jango mais celui eza na poto kuna oza su gratuite pour faire futa vepo koma donc celui bekon nyonso ezongi tozongeli na bokoko ya biso na bakoko pe ba na otangisa batu ndenge lelo biso totanga tozana écriture na biso tozana modèle la prononciation na biso mais c'est l'écriture na yebi yango mais ce que prononciation na yebi te on a commis maman l'écriture wana mais autres mata maman inutile donc nzambi pour fa fungola mayele biso toza ko laksana tozonga na ndila kongo mayele wana tango ko fungola na tango na yango nde makamisi ko fungola mikozonga pe malala c'est ça mais kosala yango eza facile papa eza facile omunika mona ndenga botama adaptaka munoko ba parala sa ko o comprendre ce qui to sali yango ba o ba kolanda biso ba ko adapter facile kuluna ba adapter comme kuluna bimi kala mingi te mais na ba commune mususu ezalaka na kuluna te ba adapter yango comme bimi facile donc ba beta faire la facile malamu ko za difficile ka pour nous adapter non ça non facile papa ce qui ba balingi mais type mo ayepsekinga akomela pe biso waloba makabo papa wa sambula lobanga azaka na raison mais pourquoi alobanga teke abanda yango na bakonzi ya mboka po bakonzi ya mboka baza na mwa monopole ya soki balobi likambo ekoka kosalema mbala moko na mboka mobimba pourquoi bakonzi na biso bazali bakonzi oyo bazali baza bakonzi oyo bazali kozala mpona pasi ya peuple po peuple asosola baza bakonzi oyo baza choisi mpona pasi me mpona bisengo te ko bakonzi wana yango tobaka roi divin bango nde bakoya bango nde tokopesa makambo oyo mpo bakonzi batambolaka na basala nzambe bato mosusu bakopesa roi divin aza na pouvoir moko boye ya non roi divin lakisi mokonzi oyo nzambe alingi azala akozala mpe na kati ya bonzambe na biso ye akopesa confiance na biso
po biso total sema ito oyo ezali ya coutume na biso na culture na biso ya chango na pratique umondenge ezaleli po bakonzo baza lelo bango bazotika mboka na Yesu na Yawe oyo ya biso autour na bango ba pasteur soit disant ba prophète basango bango bazokela nde bango po bokonza nanu mboka za kote kama siko tango mboka kozoka na maboko ya Nzambe pungu pe tango nango ko bipele ekoki nde sikoyo biso ba oyo tokozala tour ya roi biso tozoza message tozolakise culture na biso tradition ya za kochango na application ozo comprendre na sens wa wana mondela osala bino guerre lisusu ya osala papa okokate po bino bobunda na bino te bino papa non na kati ya pouvoir biso batanzambe tokobunda te na kati ya pouvoir makambo nyonso kozala bien établi na pouvoir balataka rouge ezalakisi oyo atelemi mpona kobebisa mboka asopi makila koboma bangunya eza normal wana kote ya pouvoir na baroi divin kote na biso batanzambe toa mpona kosimba makila te mpona koboma te mpona kolakela motu mabe te okomprendre roi tokogide ye atambusa mboka na makila te oso comprendre mais makila kosopa na mongunya oyo akoti mpona kosala mboka mabe nde roi na basoda na ye armée na ye nde bakosa charge na bango okomprendre sikoyo papa wa Sambula toza kaka nde tolobi lelo tokobima libanda te bandeko so bomoni tobimi libanda bocomprendre ke na kati ya culture na coutume makambo eza tellement ebele badetail nango eza molai na niveau moko okozala na ide te papa wa Sambula tozokende koshite ozali na message moko boye fale opesa na bandeko soki okoki kopesa bango message wana eza très important matondo mingi na culture tokangi parce que totikali na étape na kati ya culture toa d'éducation jugement instruction philosophique littérale scientifique artistique et métier donc métier pesa na kati ya culture na kati ya culture mais métier bayela biso balakisa biso te po totangi français misala te oyekola mosala te na tika ya français nakomi français po ezala mokuse éducation jugement instruction philosophique littéraire scientifique artistique métier wana sikona ba question oyo kozopa bandeko nde tokosala combinaison nango na samedi prochain ok natondo alors message ezali nini ngai papa wa Sambulwa nazali messager nazali molakisi nazali mobikisi na nguya nzali pungu j'espère que napesaka message te malheureusement bapesi nga RT bapesi nga jour te bapesi nga mois te bapesi nga mbula te alors lisanga bolingo déjà baza nango bana nanga lisanga bolingo baza nango déjà en tout cas mvuluzi kimbangu oyo ngai wa Sambulwa nalobelaka nasengi bolimbisi na mokili ya molimo na nzambo akela likolo na se pe epai na ye moko mvuluzi kimbangu nazwaka ye na niveau moko oyo ya makasi te parce que ye moto abimelanga na fimbo ye moto atelemisaka na kombaka ntina niveau koloba te mvuluzi kimbangu mokolo nga na koya na mokili ya molimo na komenase yo po tiki nga na mosala ya pasi oyo nazonyoko na motumo mvuluzi kimbangu azali envoyé ngai mpe naza envoyé babengi ye na monoko bakoko ntumwa nga mpe ntumwa ntumwa elakisi moto batindi sikoyo na baapellation nyonso wana ye baponaki ye nga mpe bayaki kopona nga ye kutu moto ayi kopona sikoyo nasoka lokola mvuluzi kimbangu tokokani ocomprendre o chaque époque nzambe aponaka moto sikoyo ndenge elekaki na époque wana mpona bakoko na biso na époque oyo naza kose mesurere na mvuluzi kimbangu en tout cas nazalaka ndenge wana parce que nga na ndako nanga puku azoleka boye soki na bina monoko tala kutu mokolo mwasi nanga kozwa zemi nazoyeba mokolo akobota nazoyeba na kati ya kilongo meme lisanga bolingo bana banzembo wana so bakoti na site na www lisanga bolingo pe order bakomona bandimi kati na kitu ya basoda na kisasa bayemba tata wa Sambulwa za kolobeza kokokisa ozo comprendre na lobi likambo boye kokisana na mona kike lokola na sana tako wana
c'est que dans Mbulus Kimbangu to sandenge loko. Alors bayeko la kisanga grandiose pardon ya Mbulus Kimbangu. Ndenge to grandeur. Vous se comprenez? Dans mon nez, papa, oui, le film moko basala King Kong. Bah tu peux ça na détail nango. De 2h du matin à 8h. Na mokili ya bolimo. Vous se comprenez? King Kong wana bamide babi ke ti ba do memo mokili. Kong wana za Congo. King roi Congo. Ya mona makako mo ba biso ba nègre. Asa ko panza ba ko cocktail. Na ko mona mo nyasi. Mbulusi Kimbangu na kati ya sanza na kati ya moki bakombaki na anglais mais moi ya liboso en tout cas na bosanaki yango na tika mukate mais on a joué King Kimbangu. Vous comprenez? Donc King Kimbangu mokonzi Kimbangu et puis yako chaka na confusion donc c'est kinzami pour yo ngeza Kimbangu mais heureusement Mbulusi Kimbangu ça ebisanga bien. Vous comprenez? Et là, on est côté de Nzambi pour Kimbangu, pour les mots comme Mbulusi Kimbangu. Mbulusi Kimbangu, tous les conférences qu'on a limité là, les États-Unis, Israël, Italie, par-ci par-là. Nous découvrons tant bataille ça qui est mon nez ya Kimbangu, tant que défendre on a zoba ndeko pas sur commentaire. Vous comprenez? Ngana mona Kimbangu, expliquer na Kimbangu, mais mon tout ya on ngana mona le Kimbangu, je ne connais pas. Vous comprenez? King Kimbangu mindele bapalangani ba noir bapalangani ça état il y a liberté de noir et comme proche Mbulusi Kimbangu dit tout ça ça ko telema yemoko na so bango fait ko das Mbulusi Kimbangu ça alors papa oyo azana Kimbangu azana masanga azana konyina na koboma azana zengela ba région des étrangers tango ko po avant to comme en étape ba la kisaka na ngene ba chrétien ba kosila na journal na kina on baka ba chrétien place ba kokoma place ba komona yo so kama na Yesu so kama na Yahweh oso kama na ala na ba secte ya mabe na kindoki na magie détail weri tango c'est koki na yango. Alors c'est le temps de se débarrasser na kati ya babiloko nyonso ya bozoba ya bondoki parce que Mbulusi Kimbangu atelemi alingi atelemisa mikolo na komi lolendo po te tata na masa atelemi. So comprendre omoni papa mozoka no beta mwana moko songo te na pesa exemple cameraman azana posa beta mwana na yo ba ayebi yo siko zo la mwana na mwana papa tala cameraman ya dogo ya pa beta ye azona mpango ta monika ka pompa tata père na ye awsani abozonga lembi nguye sili mwana doni yaka te tufi na yo e bana ba impoli bolimbi sina kati ya mission ezaka explication bana ba impoli ndenge bazala ka tufi na yo yaka bisusu tata na biso ko mona bike tata beta na mutu nyonso mwana kuta tata tu Batista o Goldberg ayuka tata na ko bete so Goldberg asaka na bana ko fulo pa tata na biso oui ça c'est on se comprendre ce qu'on dit papa asambula oso la Kimbangu. Donc on s'en non nan ce qu'on sakani tata na nasali nini atelemi chef licho na nasali nini atelemi nyonso bozo sala bozo bomba bozo nyoko la kosala batu ko tshaba tuna ba boloko ba innocent Mbulusi Kimbangu atelemi tango sala nini ekoki indépendance spirituelle de la tango lai ekomi na tango kosa message na ngana sala na boye kokota na détail na kota na détail pa bana na ngamo limo na kata de sanga boniko konso na so pesa mo pa ya bana ditwali ya basolo awa na kisasa po ezalaki après konso bango lokwa to na facilité ko se communiquer na WhatsApp bango news direct na yango na PC mais bana kitwali baso so papa awa na mission na lobe na mo penza ndenge sengeli na sonde de batibasa na kenda père na Mbulusi Kimbangu atelemi yo mto finga kanga yi wasambulo osako cholanga tata Kimbangu atikela ki otanga babasi na biso batikela ki otanga nzambi pour atikela ki otanga siko esa su tango ya kolia buzoba te na sani ezatanga maye lobaki tata wasambula yiko kosa yo ayeko bungiso nzela finga ngai zala na kinya mais lokola na yeko tabiso nzela okobika poza na mesengo yo na descendance na yo soko fingi ngai otelemeli nga tata na Kimbangu sa telemi tango mokalo seko. Voilà wana ezaki
message ya papa wa Sambula ngau na prefera ngaki otali no video so ima no atana motema esuki na ngoba epa na yo moko ki ozwi na yo tempe na obandi kokoma obandi kobenga obandi kofinga pourtant ozo finga na émission biso totikala ofinga moto te ozonga na émission nyonso kala tofinga moto te. Voilà, merci Nabalandia Info 16. Bomoni, to changer de corps, tozalaki na kati, tozalibanda, émission na biso esileli awa na yango na ki kopesa mbangu bambote na ngai na mama Agnès na pesi mbote. Et si kozali pardon, na pesi mbote epai ya mama Pululu, papa Kanza, papa Zinga, na pesi mbote na Papa Lema mikolo ebele to bengani te mais na pesi mbote na ebike to robenga na po to meka ko solola bomoni lelo to abordaki sujet moko sujet ngo to lobelaki coutume na culture boyoki ndenge papa wa Sambula oti ko expliquer na mozindo coutume na culture elobi nini na yango tozozela siko ba mituna na bino tozozela ba question na bino vous posez ma question pendant la semaine comme ça c'est la fin la semaine de to mesani tozongeli ba programme na biso ya samedi chaque samedi ndenge tozo continuer ba tournage donc ba question boko tourna to mituna o boko pesa biso to kokene ko poser yango papa wa Sambula ameka ko expliquer biso lisusu mai oyo to ebite pona coutume na culture makamusu to kwa nsakeza kindoki nzobande eza kindoki te des fois ezaka makanisi na biso ndenge déjà to botama to kuta yango ndenge wana to kansaka so balakisi biso mai to ebite ekomi lokola kindoki ezali kindoki te bandeko na ngai na tiki bino moboti kala malamu esika bozali bambote na bino nyonso na ba ona tangi kombo na ba ona tangi kombo te na pesi bino bambote na bino pona lelo to suki awa moko na lingana bosa na tomi bale na lingana bosa na ya Wilisio Ngazo Wenkiambi Patrick Valencio Dems batunyo so oyo bazu occasion ya kolanda biso benga biso na numéro oyo tuna ba question na yo tuna nyonso oyo lingi koloba okozwa eyano nango botikala malamu na mabota na bino tomonani mbala oyo ezali koya. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage marié.